Oui, bonjour, bonsoir, Banapoto, Banamonde entier. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolais. D'inexplicable, toujours, la vérité universelle, vous a toujours branché. Pardon. L'inexplicable, toujours, la vérité universelle, vous a toujours branché. Dans tous les la musique au Congo, actualité, tout, musique, au théâtre, au politique. Les deux, tout ça, dans ma cambone, l'inexplicable, on a quatre émissions sur Autotombé, présenté par Ngaïmoko, Maestro Erokano, le maître de la presse congolais. Na chaîne amine bolinga mingi vérité universelle tozana mutama kambo akose présenter boye bazanani ngana ndimaka déjà mokileye biese ndima bilobe bozo découvrir ensemble niveau nae makambo nae. Quant à moi on a pesi mbote na patron na ngai là je dis merci à mon patron John Simao, mon patron John Simao ya maman Misha Koto. Je dis encore merci na Fabrice Tanzambi Fabrice Tanzambi salinga bien bate belé ba solaté. Bien, je dis encore merci. Na mère na Zulu TV Zulu Mogoso, mutamakambiye tozana artiste, parolier, chanteur, apesa makamoto sola à propos ya disque nae, yoka megape, comme matana biso ke malin na propos kaka ya makamango lelo. Bonjour artiste. Bonjour maestro, appelez-moi Pidastar le sensei le 25 VR au mala parole l'infini Cosmolvich Umbrella. Ouais, ndonga sepeli ko ya mbona émission na biso ya Autotombe. Là je dis merci na bandeko na tout ya bangala ba mongo balibinza Autotombe yo makambo bandi pida yaza. Pida est-ce que mkile ko ba pida? Abanda kopi ya ndule na nini? Ah, nga banda ko pa motongo banda ko pa motongo mais professionnellement si je peux le dire ou officieusement mokile ko David les amobis tout ça. Na latina na moto. Donc David y a tout ça. Donc il y a ce Pidastar bana motongo. Ah makamo benanga bana motongo bana pena motongo mais d'une manière officielle mokile yeba ou soit ngai moko na mi yeba pena que c'est bon à décoller vraiment ezaki na 2005. Na 2005 ndena ko yeba pena ki non Nazana Makambu. Au travers, on a Tegela grand frère Nanga, Bindabas, Moustiqueur. Tegela Nzembo, Moustiqueur, Bindabas. Moustiqueur, il y a un album, il y a un quartier latin. Trois chemins, non, trois chemins. Danger de mort. Des places qui font la Makambu. Nami Bapena qui non, dans un chansonnier. Parce qu'auparavant, je donnais. Na bande côté ka, mais na bande côté ka na. Na miye bakité quoi na za la claire na miye baki na prima ngondo na noté par rapport on attend ça ce qu'on nzembo wana buto lelo na pesi makambu non gozo mtsaba na poto ba comprendre nzembo yo tegela moto beti le solo Moustiqueur il y a trop de personnes balinga nzembo ngam suba ko moi kala ba yo kapena muta pesa makambu muta teka yango mutu inspiration ya nkolo ekipa kaka tina ça on les passer ngako c'est la promotion parce que déjà au moins lelo ba chaîne YouTube comment Moto ma chaîne YouTube ngako lekate pour ça on a fait la bâtiment promotion pour lelo ba on bazo bénéficier nango baliaka nango pour ça na beti solo nango pe ma trop ba ko ba ko ta ba lukango eta na koti ba jona different or que il fallait na beta solo ya mais na tuna ba pas abonner na chaîne officielle la Pidastar bon to comme on a surtout si toi to kola mais la Pidastar première chanson na te que la vena Bindabas na pe show mbote vena nga lemba na pe show pena ouais na pe show pena mbote nkolo yoza parler à lemba to ko tanga lemba Quand on a lemba, comme une lemba, on a les bosso vient à Bindabas. N'a pas joué en tout cas, n'a pas venabiso, comme pas fallu on a ni solide vient à Félix Tyson. Les fans on écoute, les fans avaient Bindabas, boya quoi de même colon, les fans de mon qui est sérieux. C'est bon, merci. En 2005, on a la première chanson dans les Moustiqueur. Tokoli, to pousse après 2005, au soleil sounini na musique à l'élo. Bah t'es belle, bah mon aga jeune mon bouma. À sali pétro, à sali trois, pessi à makasi. Et bah chanter peut être à danger. Après Moustiqueur. Après Moustiqueur, il y a Teka Sopeka. Sopeka, il y a Ere Mago. Il y a V Nangaï. Tu vois, il y a Zamta Makambo. Il y a comment Nzembo. Bindabas, tu es au Black Lotin, 2005, 2006. C'est normal, on a une discussion. Bindabas, tu es un musicien. Non, guitariste. Écoute-moi. Bindabas, tu es un guitariste. Azan a 1000 facilités à Rosala Nzembo qui est chanteur. Laisse-moi te dire ça. Yango informé. Donc 2006, en fait normalement ce paquet il fallait que en réalité notre Moustiqueur n'a ce paquet en 2005. Na il a des tubes wana
ya zimoko na ngati bor oyo ndeko na ngawana osala système osa système na beta non yona ye bukoche abeti ndeko ne wana vina so LRI ba beti 4 et puis les canons normal et puis c'est tout na mabeta malgré que bon ko tsambongo ezan prompte ezandule eza émission ko betela batuli solo ya nzembo yoteka esenga bayoka ngata muke ezate ko mango banete suka no ata belanga ipesa ngai kabela ngai kopi melanga ite pardon kopi melanga ite ho kopi melanga ite bolingo po moto libo masomba ke lambate ngazanga dabu badanya madofolo bezanga dabu bolingo ya madofolo adoko moni zanzo domena kozala kakana molongo c'est bon, merci. Quant à moi, je dis merci vraiment à la mère Nanga Zulu TV. Na pesi moti na kubusa ne jamais Zulu Zulu TV mon gros. C'était trop na kombongo apparemment. Sœur ya parlé, maman ouais pena mère ya parlé. OK. Na pesi mbote bile. Merci beaucoup. Sopeka, pri sopeka, osokeka wana obe mutu sala toujours o teki banzemo. Tout hein sopeka to ba 6 millions ba souci papa Wemba qui son nom repose en paix Guy Malé la Ranson l'amour n'existe pas Koffi Olomide l'autre babina bazimba Alidor partout donc bref c'est entre plutôt les galeka non on a to les galeka Alidor zanze mo dada qui son nom repose en paix tika mona batafana adada kufate adada pena wa fabuga za dada moi na verbe na lobi na nzem nanga moko tita ngoza les on dit na lo bana verbe boy na ba débat na biso Eric Squev na ba débat na biso mingi to tchaka ba témoin ba to baza envie to boyo papa lutumba pito lombo makia di akufa vous comprendre tant to sala ba débat na biso to tchaka mingi ba témoin ba to baza envie pour okozana facilité ya koluka ye après c'est le vraie version adada za envie ya kufite adada ayemba ndeker et puis cœur wana eza ya Robinho si je me trompe pas mon colocaire et la vérité bat belé ba éviter laisse-moi dire ça Robinho a lobango en plusieurs reprises ya mais na lobango lelo officieusement bat bayiba salonzonga na kodae soki ozongite okoyoka sangwa milelo po ata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abeli akokios tuna batu nyonso bakota orchestre Robinho tango ebandisika. Attends, laisse-moi t'expliquer. C'est moi l'auteur-compositeur, il y a Alidor. C'est moi l'auteur-compositeur de ça. Non, Adada, pour qu'il est bien Adada. C'est moi l'auteur-compositeur, il y a Alidor. Adada a yeminde na katinzembo Alidor. Vous comprenez bien? Ayembi ki orker wana mtemiango Adada. Et ça il fallait dans la Koffi centrale là, ici on travaille. Naza kunate tout compte normalement bref, c'est déjà le passé ngana nazo déjà pas colos na ko tete po et attends na liaki mingité mais ça va déjà naza na pour garder bonne relation à tout le monde na ko la musablo ko Koffi nangote c'est déjà le passé ba retenir ce qui Robinho les mana ko bango parce que tam ça banga kana makambu mais ngana linga ko ba vérité parce que vérité c'est la vérité et ça ndimba daté ce qui adada akoma ndimlo ko Alidor félicitations ndinga zo ba ki ndimne ona na ma bete obi combien de personnes ba là ndimna ngo ya nourrisson bati beli baleka wa ntinga comme nourrisson natala bona sekaka nourrisson ka wa fali naza wana ti na peso exemple moko bati beli kota na internet tala bandeko na yo iba yamba ba parolier et beli ngana tout na bonne question moko tangu comme on va dire ba parolier depuis kala pourquoi bazoka courage à ko dénoncer ba bloko na te pour ngata na bandi ko lubango na internet ko lubango ba TV nous a dit ça sawa pour ming baleka na internet ba lobby mais moi je passe partout Caribou variété partout je passe partout pour un artiste officiel à Mboka nanga le leader il y a groupe nanga il y a groupe d'accompagnement et puis j'évolue dans le bakali comme on a dit que on a les vrai et puis pour et à les aimer tout au bon mais ba parler monsieur subande comme monsieur ba comment on les canal internet c'est pour quand même internet je passe plus na salon pour un respect na bino beng singa c'est pour souvenir mais na linga penal souté parce que na comprendre que ba mission belé ba leka ba faux mission mingi balika kana ba mission internet ayabiki et tellement bana mboka na mboka wa ngana pida star na mboka nga ba benga nga les chansonniers de la République le loko na RDC tout ba parolier ou ba teka ba nzembu so batangelo misat na parmi so na premier dans la deuxième na mboka nga na za parmi ba parolier nga na sali na teki 77 chansons na mboka nga le 77 lelo oh yo c'est le succès moi je te dis la vérité sur 77 50 et ça le succès na mboka nga 50 et ça le succès à danger donc ceux qui mboka moko ya bazana bom moyi bazana maina makila metam suna zana na bakar na mapanga danger mais comme ça mboka ba oui donc tant mieux to supporter kaka
Ouais, c'est bon, merci. Na pesi mbote na Gili Zolo monte ma chéri mo gratana na pesi mbote sikoza. Venanga. Biaga, mo grata. Mukolo. Na pesi mbote. Ouais, c'est bon, merci na pesi mbote na venanga me envoie ma papa Gianni Versace 2019 collection ya sika na sika. Ndiko nanga na ndinga foto ko yimba banze mango te pour na comprendre on peut na moi raison pe ma molobi za pe na nzela. Est-ce que parmi banze mbotu yo teka au pino santaki oui na sala musala ya makasi. Ata mo 4 chansons moi musantaki oui na musala na sali na nzembo pardon na mbongo na zweli na musala na sali e balani atate oh na sala makasi puis mbongo na bon tu vois maman mbongo oyo mo za convaincu que oui comme le nzembo penako na sala yango na motema moko l'amour n'existait pas banzema bandati l'amour n'existait pas lipate ya bolingo elalinanga na wangani tenganani na tubeli je t'en prie limbisa ngaye mabena mabeza bolingo te pardonne les mots ya bolingo la kisanga grandeur ya amour na yo na yeba clo malobolo bakaranga ce qui ezalaka ya so parwana à part ça ya te dans plus de 50 chansons au sala ya top nanga comme il a passe ndeni c'est bon merci na commencer na faire na bik na komi nzembo et comme il a pas jamais d'abord un de deux pour ngelo ko ça facile na vie na ngiza osala nzembo chose le plus facile eza osala nzembo na kobina biloko eza pas cité na vie nga ngona siko na éviter et puis na net na album na nzembo ya pasi na album na siko sozongi nzembo ça l'arme de mon âme album no to comme na biso to ke na malembe album no eza ba 8e page na mitu to na 3e page so net na mona no ba parolier boye bani bien non boso la rapé na bato mususu ba bi otanga 3 paroliers au santake baza ba meilleur pour na yo ezateke ba lekio te bayateke ba lekio esprit vous allez ka muto ate biteke ba lekio oui na biteke ba lekio yo mo santake ba sala pe musala ki toko le roi belé tanga ta 3 juste 3 pamba grand frère nanga na propre Jojo Lina ya Jojo na pesi mbote belé Jojo Lina c'est un professionnel Léon Ganga c'est un professionnel mais là tout le monde perdra tu perdras l'autre longa na ka ko supporter likambwana te pina ngako beta ngote pesa langa par leader Kachama sinon me repose un peu nga jour leader Kachama bemenezo bima iso bima na morgue et jour nga na prison makala mauvais souvenir de toute ma vie dans un même temps ya tchalo ko na bemenete donc Kachama 2 jours avant kufa ya na prison makala ko talanga donc elle rey mago na pesi mote fallait kangisanga soda vous comprenez ayotalanga 2 jours avant ebisinga ki ba invité pas artiste moko munene na mboka na biso akozwa nyongo etikala fe regola wana na yebi bref ngata ko moto wana na tani ko mbo pour on a vu à parler na bisika chama ko kiti ayoka ngate lelo kufa c'est-à-dire appelez-moi le 25e via au mala parole infini comme 1000 esprits babin album nanga sacrifice ko zala moto akufa et nasina kufa etika enterrement quoi babin album nanga comment changer ezaki mais to bakisi yango signature na pesi mwalim gege mote pela na pesi Suleiman Kanza kon faya kon na pesi mbote na yazalaka awa noir avatar na pesi père spirituel nanga eskaza mbote belé papa yo une émission là mais intimidation makasi tomera jamais na pesi pas Bruno kala la mbote belé dernière fils amour na pesi tout amour mbote belé c'est bon merci beaucoup ndonanga malgré de selinga bente ko perdre on a perdu ça qui très important nous peser lourd na motema nanga pena leader Kachamura vinanga junior perbia Kachama kendeve Abramovit Matimbo ba parole basé belé ba parole baza mo belé baza vraiment belé o basala musala bango bien baza vraiment belé ba on a tenté ba grand François Eldorado ba l'accession nzela ba mpaka na biso lokola ba baza vraiment belé ba parole basé belé on a tenté ba komboté baza vraiment tellement belé en tout cas moto tout o sala ka œuvre d'esprit na o ayebani na o déjà tekana o tekate pour nga multi respect na respect na bino posa œuvre d'esprit biso kuta na nzambe chaque journée tinga na kuta na nzambe air tout. Et moi, bien, le 25e VR. Après le 24, on a le 25e VR. C'est bon, merci. Est-ce que tu as comme un niveau où il y a comme un sur la disque na yo studio bien, on est magambuti. Album tout. Yango.
Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Je dis merci encore à Gili, Zolo, na Pesho Motosiko, Abraham Matimo, papa na Judith Matimo, venangame envoie ma papa Gianni Versas 2019, na Pesimote na Abial International, Vicente Poitimo, là, tu na Olemu jamais. Là, tu sais, bango toujours, Azmi na Tanzi, la dosilik. En Europe, on a banga mutumoko. A dégâts. Douve Mouen, la nouvelle collection. De yokai. Zoï. Nabisio, on a pissu, ya douve. C'est pédé ça y azaba D20 nouveau modèle à des mots viwana na peso mais envoie papa Gianni Versas 2019 quand na douve moi la nouvelle pour y aller traba on auto tout temps prêtre wana ba mission tout wana yoyebi c'est comme tala on douve moi la nouvelle collection c'est bon merci beaucoup toujours na émission émission ko ba penga mtasika comment va douve moi la nouvelle collection master Charlie Longomba na biso ala ba mission tout ya mineno ba mission tout quand bi tout ba yebi to yebani quoi na ba qui na ba kenda poto so mon ba pièce ba nouveau modèle nini yé ouais c'est bon merci d'actrice za pesinga imutu venance de la permission ko taka lelo vedouve VCP lisai merci beaucoup merci toko là toujours artiste za na kata studio toko ba studio comme nouveau ni album Sili album ça tout ça va finition en tout cas ba finition normalement l'album devait sortir depuis l'année passée. Na profité na no sango officiellement na ba mécène ba grand frère na biso ba sœur na biso o ba yaka to yemba bango omoni tant to le kana ba TV na betando miki nde botala biso wana to représenter ba famille na biso to ba ambassadeur ba famille na biso c'est-à-dire somme tazam mal éduqué somme tazam mandia azam mandia ngana mtena le kana TV ou soit na ba internet pour na banda ko singa ba na ndenge moko boyi ozo comprendre ngana lekana ba émission na loba boyi bato batalango batalakanga je pense que ceux qui nazo kosa bakoloba to représenter ba famille na biso c'est dire na ko lekate na média pour que na ba n'importe quoi to na ba ko léser bato moko baza ba responsable apparemment je pense que les niveau nangati hein ils un peu trop bas nga on nazo baso nazo kosa bato batalanga 2-3 ans passés avant na ba enregistrement album je pense que bakoloba na loba boy bato nyos o balingi na yemba ba on a kati album nanga eza gratos au pire ata 5 frais katanate mais à une seule condition okofuta studio na yo otina mbongo ya studio auto kofuta c'est pour ça nzembo okotina mbongo ya clip na mbongo ya promotion auto ba ko diffuser na ba télé na ba chaîne na biso ko comprendre tant on a sali tragédie ratée nzembo esali ki rage nango na ba YouTube na ba Trace Africa et partout na ba biblia kona na ki mutu na ki Vegabin tokodi après na lekaki na émission pour na sa ba réclamation que Vegabin après ça mon promotion té donc erreur wane ko zonga soutenir album nanga album ngé mané passé na mois de mai c'est là qu'on a pour des presse je pense que tout le monde le sait album ngé bi mana tcheko déjà ba son ba MP3 son ba audio na lancé ko déjà 7 titres na plateforme ba iTunes ba Google ba Amazon ba tout mais 5 mois après na ko se rendre compte que bateau na yemba na album ba kimi pour na ba pesa mbongo ba osala ba clip ba kenda inaperçu je ne pouvais pas ko yel sur na télé pour na ko ba ki bateau ba senga ba humour comme déjà album ezaki na 2 versions volume 1 auto lancaki et puis volume 2 tskalaki ba nzema ba Teriti Bois ba venanga Victor Vita ba le patron de tous les patrons Théo Zambrota ya Lupa Kano ba nzema tskati la kana comme na yeba ki zamba nzema tskala alors ça les stratégies na zonga ki et pas ya chargé ya communication nanga et média na bisi kanga ba audio nyonso ezalaki na YouTube akangi ba audio nyonso na ba vidéo ezalaki na kati clip lokola ya l'arme de mon âme clip lokola Pite 4 Picous on appelle Simbote à Rosette chez Simpala une femme pas comme les autres opesanga pete aza dégâts no pio Rosette chez Simpala non moi on peut makam écoute dégâts écoute la pongi mais mikolo nous vont l'époque de Lupa Kano la fille en couleur serment en Belgique aza dégâts Lupa Kano de to solonga on a vu na 3 personnes pas ma défi na Lupa Kano tika bango tout zoka douve moine Lupa Kano merci beaucoup merci bato penga merci la fille en couleur na douve moine la nouvelle collection la fille en couleur trop sur na bango so na pesio 5 € et loko pamba on a cop na bango hein donc 100 € et le côté. Hein, bah transport. Bref. Déjà que tu ngamono aussi ça na yo avant bambaya. Merci beaucoup. Donc scoff on le lit hein. Donc bref na ngaki na loba
et ça liqué batona on a yemba qui bosse comme ça qui perturbé baté poté mais pour on se comme moi jar na respect de l'envers bango na cause on a médiaté na za mukolo na komi na sol na bango ça pas teni na zongi comme ban clip on a salaki ezalaki na ba niveau ya banzembo wana te il fallait na zonga na bandela na ba clip imaginez-vous que clip ya Peter 4 Picous c'est à 0 bandel clip bandel tisuka clip ya l'art de mon âme on est maintenant mobe molondo on a recommencé à 0 clip ya bomanga neleng on a recommencé à 0 or ça va clip déjà qui lancé na bandel c'est moi qui a dépensé bangote ngam na bandel ko sala dépense ba clip wana mais ça vous a là tout que pas tout ça vous avez là merci beaucoup comment ça na fanda ba douf moine na fanda ba rosette au simpala na fanda kana ba didimbela ni Steffi na fanda kana ba na ba yoni muzia donc na fanda kana ba tana tout na zala bien na bango c'est bon to continuer ça la rentabilité faut ça l'arme de mon âme to sala clip nango bat ming clip nango mais na zaki censé to bandel clip ana à 0 osomona to longwe donc ça la deuxième version album hein pour ta deux versions mais volume 2 to sali bandim auto sala bandim lokola ba mesadier nzembu ya grand porte Théo Zambrota nzembu lokola yogo liwa yana kingombe pour so ngala mo bika mo ngala banini yogo na mbela kango frère nabiso Territi Bobo le pertinent na pesi mbote skazali bandim lokola eleza moi ya lupakano wana kuno silité bandim lokola les on dit na pesi ferigola mbote ba fitu bandim tu wana bat nyeso na yimbi wana nzembo lokola nga fâché ma bé nga fâché mutu mona nga bossa na vika nga fâché ma bé trahison comment de trahison te type nzembo na melango Victor Vita mutu yave nga Paul Sangi na Hollande na pesi bango mbote c'est ça vraiment le nouveau marié bientôt nouveau marié il y a un grand frère Victor Vita on se comprendre azana ba pati bilele na pesi bango tout mbote c'est bazali na vike la grand porte mère dans mbote bilé ouais bref tant le salami bongo et comme ce que na sala banzembo sili batongo comme ozo comme la bon pour clip moi jar so ngana artiste album les album nanga na ko fan na katena comme la non Territi Bobo ndenge na mon clip ko ou soit Victor na bon soit je sais pas et comme ko sala mabe alors comme les album nanga obelo na salini na zone kasima na poussi date sortie date zaki et c'était prévu le 14 février na sala mo qui surprise ba pesina tellement retard que na pousse album le 3 mai jour ngana botama les 3 mains de pini raté ja irata ce qui mis les 3 mètres tant mieux mal sauté c'est bon merci c'est les 3 mains mais bateau na yemba qui va retenir le komoko motu nyonso bi kazana nzem na album nanga nandima ki na dépenser na album nanga c'est-à-dire banzem na bino za doublé nzem moko za na kombo na yo nzem moko za na kombo na ote o pesa ki mbonga studio o pesa mbonga clip te o tini mbonga promotion na ote yeba ki ton album ko bima yo tireka na maquette on atindela ko yo kawana l'album au coup à combono à ta dédicace et zalate pour ça habit de confiance au bosala naza jara bato balikation na TVT ba c'est lamenté ngana noko c'est bon ouais ils close na biso ils a close vraiment naza na respect belé naza na posa na bino pour ngana za l'artiste pour sans bino naza pété sans ngapé bino pi bosate il faut échange wana zala na bandel lisusu na début il y a c'est la 3 ans passé na lobaki o azana posa na ndim na album nanga a futa ngambongo te bandembo fele ils ont nzembo te ba futa na bino ngapé loti ils ont nzembo fele na lobaki bo futa ka studio bon clip na mon promotion point fini ce qu'on paye 6 mois 500 moi $600 na moi $400 no ya studio ba sali nzembo oyo ki nzembo o comme on a car mo panza dans nzembo na poto na ko disque limité o tipe mon clip te or qu'ils ont maquette ils même pas masterisé ils ont mixé kaka est-ce que ba ta poto ba toujours le belaga makambo ba ko ba disque na yo non pardon ba to azal bana mboka ouais est-ce que ba ko ba disque na yo dans combien de titres album nanga eza album ya chansonnier moi je pense qu'ils a surprise mais ba titre eza les colladies mais sauf qu'il m'a dit la montée donc nous sommes stratégiquement les 3 mois on a écoute stratégiquement ils a plus de 10 donc l'équipe de 12 album nanga mais nako mission d'écouter parce que comme vous ma casti vous comprenez nako machin côté parce que héritier baby héritier pas Ranson ou rada sala héritier Fabrigaz ou ra salaye depuis que ra salaye Fali Kofi a salaye ça sala ba soleil Jibin Piana sala ba non Fuji tu vois ce qu'on est singapi da star nana sala ngana le 25e VR ngaza lokwa elile titibit na bimanga mo bou na pesi makambo le fona taba stratégie nanga en place pour qu'il na captiver bato donc comme ils ont déjà ébélé na ko mission d'écouter pour nous ça la perte ba nzemu na perte ba clip nanga et puis nous dépenser belé sans pour autant bat album na
na ba norme. Alors na misango stratégiquement mais ba oza décider. Pour l'album wana banzem le quoi pité 4 picoust. Banzem le quoi l'arme de mon âme. Ba les on dit bomanga nelengi, tragédie ratée, mésadier, trahison, kiyungulu. Même des mots ils ont en anglais français. C'est bon, pardon. Pardon, non, il y a Boussa. Mais même compléter avec la world music. C'est bon, mec. Sinon, bien attaqué le chancelier de la musique. Tout le c'est ni nango yumno pour puis no bombeli bata poto makama makasi puis malonga. Okobeta ba mo monter ça ba bien. Ba bande kona biso. Ah, mais on voit ma bonne. Base la disque bima. Base la disque moni. Na comment même sur ba collègue nanga ba musicien. Pour nga artiste et musicien. Sona sur ba musicien. Na comment ko banga ko bebele. Na tika bomba banga na yo kana kaka. Et comment sona lobby. Pour nga sona ba verbe bima pamba. Verbe bima ka ba mélodie bima ka. Ba mo ko yibaka. Wakanzemo bima paroles na kata. Ah, mais le c'est comme si dans le bango. Et comme ma trop. Émission ezo bima ezo école katam sur le dam sous ma lobby. Album nangé ma lobby te mana moi demain. C'est-à-dire mon pas ko do da bois qui ba si ma lobby yoki. Ngana za chansonnier nga sala kanzem babi nga paroli nga sala kanzem cop nanga babi pa nanga babi makamunye bimaka c'est bon mec tellement prudent donc na zoma yele na commande ba réserve base la album on a pour ça dédicace à yena next hour ton studio na pesi simple jazz motebele ton studio pour ba mix pour master na ba différent ko sala mo ba to bouger ne kana to rectifier banzembu mabanga musi fole longwa banzembu musi ba ko faut changer ba combo ba tout donc ne pesi nga pina retard mais imagine toi tu vas changer une au niveau salarié clip. Est-ce que bata poto ba koyi ba uzana orchestre ya yumoko be uzaka na ba massa ndeke kuma na kin ya kachanga loboko. Na ko linga kuma orchestre tena na groupe d'accompagnement. Et puis groupe d'accompagnement nanga ba beta pa nanga beta na ba orchestre bato. Seul groupe d'accompagnement na RDC. Oh muta beta pa na yema beta ka hier pa nanga. Ndeti mission no na beta pa na santo susu. Mission na PC Lacoste. Mission ko monini. Petit nanga carterol. Chanteur nanga. Lacoste bina yoka babino star petit dégâts kabela ngai ne sais pas Lacoste akipa Lacoste ça dit 3 mois qui mazongi fina kuna mabe ouais mutela mabe ah il visait que ça va comme fait kuna loso na loso banana kinda loso na loso loso na loso nini kuna oh venez tout le monde à Liban na wa bébé on est français tombo quoi c'est quoi les termes là. J'ai oublié. Vous savez comprendre. Abivé nanga donc kuna elokoyati. Ouais, c'est bon merci là. Mais la PCP chance chanteur nanga ti collègue nanga ayaka ko accompagner nga. Epsinga na poussa la tube. Ne pese non, comment imba bien na PC deux plans, saka nango. Ça la clip le ko bat no yemba na PC na batu. Achille monta na PC mbote belé, na PC na batu. C'est-à-dire aki ko sa makamuna ya sel pe na nzemu na ye, ya sel pe na clip na ye. Titre na ko tout après avoir qu'on aime un bébé donc na pesi na banzembu oso comprendre basé belé basim blanche beta pa nanga beta pa batu vampire abeta ka pa nanga beta na orchestre na bango donc c'est dit tu comprends un peu tant on a groupe d'accompagnement bako za la mission na ote ba ko accompagner yo okubanda ko benga ba na temps voulu ngano répéter chaque mardi mercredi vendredi mais na tika une fois na semaine parce que bato na ba disponibilité na ba temps na bango faut sala na bango na ko kanga bango pa nanga te na mbongo futa bango te bana salaire te et puis mission na tout ba collègue na tout na mutu moko ta ko so ki aye na plateau na yo abisu yo aza capable ko mbelo nzemu nange bandeti suka zati ba banzemu album te ba bi ka nzemu basala ba vocal kenge ba bi ka pité 4 picoust nzemu ande ba yebi ouais sur plus de 12 chansons album ba bi ka de parce que baza ba mission na ngati baza ba collègue nanga baza na ba cop na masalaka na ko ya te exposer bon album nanga ba yo kango bango pe ba ko ba ka soki ebimi. Donc tant que na projet moko bonana pour ça tout travailler et kenge na ye botala idée za boye nzembo za boye mélodie za boye boyemba boye et puis na pesi bango na ba vocaux eza na kati ya nzembo kenge za ba vocaux na nga ya bango te nga misia ka na yemba boye na pesa na ba vocaux sauf ka vocaux mo za na kati vocal mo za na kati wana nani le plus vilain du groupe Oliviera ça le plus vilain ça vilain ko le kabato tout na groupe. Ouais, c'est bon, merci de vous avoir eu une émission internet, de Maramoto, tu sais que nous avons pour ça. Une émission de l'Eling, papa. Bon, moi je dis merci, Néric Monstre, dans la caméra, la pêche au moto, David Nyanguna, mon lélé. Mais c'est les noirs. Ouais, David Nyanguna, il y a moto, il y a pembe, il y a maman Neneti.
Je dis merci à mon patron John Simon, au papa le patron, vraiment habité vérité universelle, habité TV, yango makambu. Bopesa makambu tozo makambu, abi sacrifice za la kamo to akufi ya mabete. Après tout oze belé na chaîne, so da moka salemo le ka sopo, e kufu la kate. Bon, ça va merci na bigo za to da makambu za ngaba tuti, moi 4 à 5 personnes ba yaye. Donc oh ya yo batu, ou mniza ko na besoin 100 batina, 100 besoin 20 batina 20. Pesa ba mbote ça ba bien ko bossa na été 3 personnes au pesa na pesa la ba mbote. En tout cas ngana na moi défaut moko, ngana na moi défaut moko. Et batu na ngai n'anga moi pas ko exposer ba on na télé. Ah batu na pesi bino. Ah d'ouvre moi la nouvelle collection. Lopa Canon la fille en couleur na Belgique, il y a Simba Makambu yende charge. Rosette tche au Simpala. Nani susu venanga Patimo Benga na pesi mbote na ya Paul Sangi na Hollande abangi ngambo ya Paul Sangi na Hollande ya Victor Vita à bientôt tous ya mariage wana na Hollande ça va inda mabe nani sus bazebele vient na JC Kula London na zongi panzi ya Angleterre grande sœur na ngazina na pesi mbote ya kalami to za la pena o za la d'accord na petit frère na yo mamona ba mo contact wa danseuse Zina Bilao Oya maison mère à double zénith. Obina bena plein katana on a signé katana donc grande sœur n'angasko yona. C'est-à-dire yego ta bina rata sala ba aventure parce que ba zo bina ya solo ya dégâts pour on a cop nanga. Ya kindo profiter pe sabe ba numéro na téléphone pour na bato balingi ba dédicace pour na bato balingi ba dédicace pour na bato balingi pena ki ba ndeto modifier boto côte sembala moko parce que temps exaté na boy mutu moi na bon on est après pour moi en tout cas c'est comme à fin du mois le 31 album audio album na studio to ozana loko salati à moins ce qui mutu mo balinga ya basa lenze moko chanson surprise ou le mois vite fait peut-être batu ya nzembu balinga sa nzembu peut-être mais bata dédicace en tout cas pour l'album na tozo clôturer déjà olingi dédicace au komi quand les alaka to solo vite fait bat ba retenir pe album nanga bat bel ba yembi na pesi Ferregola merci na pesi Meso Fabregas merci na pesi Vinanga Jango Balkala la honorable merci na pesi Mobe Molondo merci bienvenue succès merci na pesi Jackie Bemba merci na pesi tout a participé merci pour ma featuring en tout cas c'était pas facile pour battre belé ba na ko douter ba ko yemba te yani battre belé douta ki mais merci na ne pas honorer invitation dans un album participation na bino pour n'engager peser makasi merci vraiment je ne cesserai jamais de vous dire merci je suis trop plus que trop fier de vous numéro d'engagement plus 243 plus 243 89 ongol banani au code mboka soki jomo boy mama Joan était baba $20 na $30 makasi ngapi na le mona te nozo finga muninga awa ka ba $20 ba oya posi nga to baba ba miti ba kimoto ba yesu te ba miti ba kima c'est bon vérité salama b plus 243 89 17 47 055 plus 243 89 17 47 055 ozana pour ça dédicace au komi au bengi na WhatsApp na zalaka na numéro wana Facebook nanga eza pi d'affrigence et puis nina no sena na profiter pour na chuter excusez pour na timing nina le belo moza très capital na za na chaîne officielle nanga ska disque côté kama eza pi d'affrigence na chaîne YouTube côté na YouTube bitika pi d'affrigence bo s'abonner parce que bo zala vraiment panza sangol kambo pi d'affrigence chaîne officielle nanga yango wana Pi d'Afrigence, PIDA Frigence, FRIGENCE, Pi d'Afrigence, chaîne Nanga, vous abonnez. Na lingi binotro, batu tout au bastonir nga botia nga poa, bolembate, na promettre bino musala malamu, bozala desté, bozala fier nanga. Merci beaucoup. On m'a parlé à part. Donc, c'est bon, merci beaucoup. Je dis merci. Namda sala chana gitoro boy. Boss Nanga John Simon ou ya maman Misha. Na pesho moto siku zali na bosa TV nanga eruwe na bokula kana pesho moto siku zali Patrick Tanzambi Patrick Tanzambi amutema la mwana sepele Patrick Tanzambi na robosa na jamais Jacob Mo de passe de Toulouse malgré moza ya ngaya kati Jacob Mo de passe de Toulouse boss ya Congo Toulouse TV na pesho moto siku zali vena ngai Abraham Matimbo le temple na pesho moto na robosa na ma figurante toujours tourner semaine oyo je pense le week-end sous kana clip nana pour ça figurante ou alinga participer à combien de numéro nanga
hein on participe à mannequin commis des à la kaka to journalisting to tourner on a na ba chef na biso ya vérité universelle donc TV chaîne o mutoko sala na biso 3 clips na 4 albums donc to signé na ba 3 clips je pense que ba boza ba professionnel na za fier na bino sincère félicitations mon chaîne oyo le patron na pesi mbote belesi ozali en tout cas na habité sur ba chaîne internet na RDC oza na Kinshasa ceux qui déjà na moni mi balé à place aboy en tout cas eati hein ba ko sa binoté na habité vraiment robenda boro mo poto mais ça moi drama na cimenterie local ba bengazol ba ni parlementaire puis vous savez les gars sopo en tout cas parlementaire langila ouais bienvenue c'est bon merci après ça encore merci na boss na John Simon bazon di machine na bozalate ya oui chaîne aboy zalate fait na ngame on voit mon personne moto aussi que nous a papa Gianni Vertoche 2019 ba penga 3 personnes on c'est la 3 personnes artiste tapé singa ba sama solo la nouvelle collection Lupa Cano la fille en couleur. Et puis Rosette Mpala, n'a pas si ouais, c'est bon, merci. Je dis merci à ouais, je dis merci à tout le monde qui s'abonne à la chaîne de Vérité Universelle. Ah, on est beaucoup, toujours Makambo. Non, le bar toujours dans émission. Nous allons battre là, continuer toujours à battre là, bino battre la biso. Je dis merci beaucoup. Merci artiste. Na senti bino muta Makambo. Merci.